toyebeli okoza prophétesse osalela nzambe mais toyokoyoka ke mama ozala nganga osimba bakisi osamela na nzamba ya solo te va même olekisa kutu mobile na yo mama pasteur olekisa mobile na ona kisi mama caméra ezotala yo est-ce que nani tu obutu solo ya solo pe que papa akufa oui mobile na akufa ya solo oui la papa ça été ba passenga ye etant yibaki muta molimo azaki pe komona ce qui ayebaki kenaki na bakisi peut-être surtout comme on est avant to balana ah bon ah oui azaki prophète azaki prophète pasteur OK azaki prophète azaki pe komona que non maman pasteur la kanisi so ina kolo ba mama bavandi mobile nanga avandaki andaka mama azoki temps et puis moi nanga brana meti ya kufi na maboko na ye alati chemise ya pembe hier azo soya papa na lobaki na lingaki ye na ko bisa pe na ko sambusa ye te kwa kufi non na lingaki ye na motema na ngai et loin komba cimetière na ote abakiti tango bato mona kiti na zwa kikisi. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana toya ko bakenjama boto kwa un grand merci à vous tous qui êtes connectés en ce net moment en train de nous suivre de partout. Bien-aimés dans le Seigneur, que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la fidélité que vous accordez toujours à cette émission rien que la vérité et ska bonzambe et qui tarana loyo mona maloba pe na misala rien que la vérité aujourd'hui reçoit Mama Sansi Kimbangu, la prophétesse Sansi Kimbangu qui nous vient de l'Allemagne. Un grand merci à l'homme du surnaturel, l'homme de Dieu, l'homme du surnaturel, Montonaki Bonzame, apôtre Fabrice Kianga, Tanzama Lola Amono, l'homme de Dieu, l'homme du surnaturel. Un grand merci à l'homme de Dieu, Montonaki Bonzambe, apôtre Fabrice Kianga, l'homme du surnaturel depuis Allemagne, Nzamba Lola Amono, papa, Tozo a toujours album qui sera sauvé. Les frères et papi Kongé na motema mama Sylvie Wachini na Sean et na pasteur et fais amis si à la bouche autorisé de l'Éternel en Gamaziri que na pasteur Joël Longo motema mama Esther Longo na kuna na Londres pe na Philomo kwa ya motema ya Bivens de Homo depuis Londres. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta biso elongo na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston na maman Mami Munga. Merci maman na nyonso zo sala pour na émission oyo rien que la vérité motema ya frère ya papa Blaise Mbunga et na Suisse. Abando nyonso to babenga biso de partout na Belgique na Amérique na Europe en tout cas le lobo a vraiment connecté na émission le rien que la vérité bien-aimé dans le Seigneur et to solo na maman Sansi prophétesse Sansi Kimbangu na émission il y a le bien-aimé dans le Seigneur. Jawana shalom maman. Shalom. Bonne santé maman. Santé Zabi na ngolo azambi. Vous allez bien? Na Zabi. Bande obazola na olilo ba mono kala. Ba mono ce maman prophétesse Sansi Kimbangu. Na Zabi. Vous allez bien. OK, maman lilo bani ne ko lo bana bande nyonso bazola ndayo. Ça la pambola bango. Surtout mingi bazolinga biso pe bazo soutenir biso. La musique au sala marqué bitumba mabanga nzema pambola bango. OK maman tozo ko tuna bonzambe ya émission na rien que la vérité na bengi saki maman prophétesse le lot na émission na biso bando bazola na biso de partout na neto publier ba émission to sa ki na yo wana tozo ki vraiment ba eko bando rebele ba bengaki ebele ba sepelaki na mama eza ana kin pe to lekisaki na ba RTP ba sepelaki na message o lo ba mais ba mission pe ba bengaki kozala contre maman makamuni na zolo ba wana mama mettre que tu travailles na maman o eza émission rien que la vérité to ba c'est beau solo na bengisaki maman suite ya ba appel moko na yambaki plus de 5 à 6 appels au bandero ba bengaki ba komaki tellement que aux alaki à tozongaki déjà na ba que maman soki ayo to me recevoir na aya hotel c'est biso vérité liboso ya caméra maman to yebeli ko za prophétesse o salela nzambe mais to yokoyoka ke maman oza nganga osimba bakisi osamela na nzamba ya solo te
va même olekisa kutu mobile na yo mama pasteur olekisa mobile na ona kisi mama bando bazola no de partout. Bon eloko ya liboso na koloba kaka nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu parce que bato bayebi nga nateya bakiti 7 ans bato bazala te ezalaki facile te ezalaki kaka te nayembala moko nabimi nazwi kisi non oyo ya ngai eza ya kisi te eza ya tata mpe nazoyeba yango navandi na se na moi ezalaka mpona mission oyo naloba yango maintes fois ntango mosusu nalika me nakufa déjà mais oyo mpe balobi nzambe alimbisa bango me nakolobela oyo moko ntango nabandaki kolela na babalabala kokomba kosala mosala ba 1 euro komba cimetière na oteya bakiti ntango bato bamonaki te nazwaki kisi mais sikoyo lokola nzambe abandi komimolakisa parce que nzambe aloba na nga bambula ekoya bakoloba osimbi kisi nayebi yango déjà bato mpe bayebi yango bazali oyo bazolanda nga donc lokola namoni ekomi olobama namimika bango ezokokisama oui ekokisana na ndenge nini mama parce que yo olobiki nzambe aloba na yo bamisi obeti mpe lisoki obanda koteya bakiti bamisusu toyebi ke babanda na nzambe abandi koteya ça ne va pas rien ne marche tika na lokolo ya bandinga nakende mpe kosima mpo nakenda fulama te ngai na poto natonga soutien na pakola mafuta huile on dirait que okoka osupporte okokomisa souffrance anti te nasala 7 ans ya koteya bakiti vide bato baza te mpe oyo bazoseka oyo bazotuela 13 ans mokanda eza te navandaki na poto yango etindaki yo okende kosima mpona ke loloko te nasimba te futa obanga nzambe nasimba te don nde nazoloba na ya monoko ya nzambe nayebeli oyo nazoloba nasimba te me nzambe alobaki na nga bambula ekoya bakoloba osimbi kisi mpo makambo na osala na vie na yo na nasalango te nakanisi mbala tolekaki na émission nalobaki yango me lokola bato akomona nasimba kisi namoni ke ezokokende kokokisama mpo nzambe alobaki yango fe kokisama te nzambe alobaki baba nasimbi kisi lokola bato bazoloba yango déjà donc tozokende place yango. Oui. Mais maman, réaction n'est cause année parce que là, ça fait plus de 8 mois, Jonathan, hein, depuis aux Onaki Allemagne, la famille 3, 4, 5 personnes. Bazo benga bakolobela ke mabe na yo ke mama simba kisi mutamisala mabe réaction na cause année peut-être que cause là ba ami na yo ba obovana na banko na Allemagne ba misusu ngire na Belgique na France na yebi to que ba bisika ba paroisse otambola na ba Allemagne na ba France na ba Belgique na yamaki appel Allemagne te eza ya France ya Belgique na yamaki mama réaction na cause année e cause année ni e déranger ngate osanga pelote na kimia nanga pona yebi nzamba yebinga essayer l'autre balobela ma essayer l'autre déranger yesu balobela ye babengaki yesu mokonza milimo mabe mwasi ya bandumba so natali bomo ya Job bebe eka ba camarade na ye babengaki Job faut le bien parce que pas si malheureux yo c'est que otika ki nzambe bana bakufi makambo te kufi tokope ko benga Job basimba kisi soka akitile na vie na biso na état na epoko to ali toko benga pe Job asimba kikisi parce que bana bakufaki eza bilo musumu dans le kana ba épreuve donc bato nzemba le ko le kasu na ba épreuve te soki sala mika ka simbi kisi abumi mutu ngala abumi mutu te simbi kisi te na su manzambe le ba ko be ko tsa ibinya OK problème exactement bazo na biso de partout ngani ngana yeba bando bazo peut-être ba ebele bazo mo ke mama obimika boye ozotambola partout ozoteya bandeko bazobikisa na mateya na tozomona pe ba témoignage tozolekisa ba miva même tina ba minere bazo témoigner tolinga tout un pas en arrière maman ne tozo toute la tolo na nzambe maman mikana ko lakisa biso obana isikani na nzambe biso tozo vérifier ka toyeba est-ce que obaloba keza ya solo to ya lokuta to mama bimi na mposa ka boy na bimi mposa te na leka na Angola na vanda kati ya ba pasteur rebelé soki bazolanda nga ba pasteur Deka ba pasteur Ntingi ba pasteur Miezi ba Kule yakile ba presque ba 1990 na Angola na sakola pe likolo ya Angola pour na réveiller kota nza ba pesa nga 2 mois na sakola makamango pe salama
nde nakotaki ntina bima na Allemagne na projet ezalaki nakende Allemagne te nakende France de Belgique ezalaki mboka oyo bazoloba français mais molimo ya Nzambe akotisaki ngai na bisi Allemagne kuna nde epai avimaka naye kotaye nga bien mpona koma oyo ekosepesa motema na ye nde nazoloba awa soki bapasteur bazomona nga bapasteur ekule bayebi pasteur Jean Bukau akoyebanga bato mpe bamonaki yango na mosika ntango na banene kosambela bayebaki ndenge nini Nzambe akosala mpona nga lelo nabimaka ya bongo te ntango nakomaki na Allemagne mposa na nga ezalaki nabima mpo namonaki banoir bazalaki te na ntango wana banoir bazalaki te siko susi na nga ezalaki namesanaki na fulu ya bato nazomona bato baza te ka bazamba batina na kote ya zamba kote mo ya 30 km ya gare na bandaka baconteneur donc nalingi na posa na zonga leki na nga lobi me oyo eza koloka yokomi poto zonga yomoni poto yango ndenge eza mais lokoyaki na plan Nzambe nafandaki moko mosusu namoni bafrère moko babimelaki ngai bazalaki bayoki sango na nga ke sœur moko aye na ville wana asambela mingi tokende oluka ye soki mpe azolanda nga komona ye frère Sami bayaka balukaki ngai futo bonobondela wana deya Nzambe esa alobaki na nga ke bato baya koluka yo awa donc après 4 semaines baye koluka nga tobandaki misala ya Nzambe mais tokobanda misala ya Nzambe mais tokosusupo moto na moto aza na alliance oyo Nzambe abengeli toza na alliance moko te tozobengama na alliance moko te mama likambo ezali problème ya alliance bon misala ebandaki titi ekomona ba 2000 wana ba 1999 tozalaki susu na bango te Nzambe ameminga nzela mosusu tozalaka na biso mpe bien ti lelo soki tomonani malgré bato balobaka kaka mais surtout totali attention ya koloba ya bato tokoservir Nzambe te nabandaki mosala bato oyo bayaki bakoki koya mais après nayaki se trouver seul na mwana nga avant na Canada mama Esther mwasi ya papa Colin soki bazoyoka nga baolanda nga tovandaki ni mpe na Allemagne tosouffrir na ye place moko oyo asalaki 12 ans mobali na ye azalaki étudiant azalaki kotanga kuna na université na Allemagne na bapasi asoutenaki ngai ntango mosusu nazolela nazobeta mbunda nayebaki kobeta mbunda nazoyima nazolela bato bayaka te tozalaki kaka ngai na bana na ngai mibale ye mpe na bana na ye mibale tokomaki 6 na frère mo azakobetela biso sente le 7 soki moto moko abakami ya 8 le dimanche oya ozala te tikalaka 7 tobani bambula ebele 7 kaka na bana na biso mwana nga moko amosa banda oyembisa Espérance mwana nga mobali ntamoso azobeta sente Joël sœur na nga azali komodere nga na banda ye koteya malgré bakiti mais na banda koprepe bamessage na ngai ya koteya na banda ye kolela mingi na nyokwama mais na moma wana bamonaki kinganga na nga te kinganga na nga elingi obima na temps ya Nzambe oyo eza temps ya Nzambe oyo Nzambe alobi moto alongola yango aza te bakobala bakoloba ne bakoloba me ya Nzambe ekokokisama kaka yosalama parce que aloba yango déjà ekokokisama ozosala du genre ntango olobaki oyo eza temps ya Nzambe mpo na nga ya temps ya Nzambe parce que namoni Nzambe alobaki na nga baloba ozwakisi bakoloba na yo bambula oya ke osimbi kisi sokoka bato banoloba yango namoni temps ya Nzambe ezokoki te mpo bato bazoloba yango déjà c'est comme si tu t'en fous na makambo bato bazoloba mpo na yo je m'en fous banga napeki bato bakimbandi napeki bato bakimbandi te en tout cas ndako na nga mpe naka na bikeko te naza m'en fous ok mpo so natali nazomona bavie ya baetienne bakufa na mabanga bazalaka mafu bon ngai nini ekozanga soki baetienne bakufa na époque ya Jésus bapaul bakata bango bamitu bongo ngai nini ekozanga nalibi nakufa nakende na royaume sikoyo okufa na nini nayebi te ah bon nayebi te oyebi te mama on dirait que gloire ntango olobaki oyo eza temps ya Nzambe on dirait que gloire yango ya Nzambe ememeli oyo baproblème lisusu mama
mais yesu pesa la ki bongo est-ce que yoka na bando ebele bon ba o basa na bonzambe bafu balinga biso pour ceux qui muto za na bonzambe même olobi na été même ovandika na kiti a otalo lobite oyo za elembo nzambe po yemo kwa za nango déjà le molimo nzambe za kati na ye ko témoigner déjà que kwa za elembo nzambe mais o za na elembo nyoka ko linganga te. Ah bon? Ah ouais. Mafuta na mai sangana te. Bo yesu ba misu balinga ye. Eke ba misu balinga ki yesu. Ba misu ba boya ki yesu. Marige ba leki ba mapa ba le ba mbisi. Ba bika pe na maladie mais mokolo wana ba bi baka ni kulusu. Alors pourquoi yo zalaka que oyo lobby au monde on dirait que dans la carte vérité moninga ko changer te mais na carte vérité zalaka que ce que lobby faut zalaka bon mais na carte vérité on mulimo orgueil te katina exact ezaka yesu be benge mtalo lendo. alors pourquoi dictature bon oyo le bon monde on dirait que ndo dans nzela non on dirait que ba misu ba yo ka nzambe non tinga zo ba nzambe na nga ko mélanger ba nzambe te baza mi na mokili papa baza belé siko nga na zo lobila nzambe oya solo oya pesa ki biso elembo na yesu ke epe boko yeba nzamba solo eza ye ngashi na zo ba na ye na ko sensa papa le vide yo zo poser nga na bizambe na yo zo poser nga ba question na bizambe na ote siko yo defuta peto na nzambe na yo do mutu na mutu fa peta to na nzambe na ye oya zo salela nzambe na bato musu beta peto na banzambe na bango siko nga beta to na nzambe ya yesu masia oya mona bile azaka lolendo na ngane lo mbonga yembi lolendo na eza ye puyende azo bombanga soki te mesina na kufa vraiment oui. Ok. Ce qui nous amène à Yesu Masia, c'est tout nzambe moko. Amen. On appelle à Jésus-Christ. Amen. Ok. Bon nzambe lo les offres t'as bien aimé. Na bandonion tout bazo landa biso ba benga biso. Peut-être ba miso ba osepe na émission te ba miso ba osepe na moi j'ai fait que mon travail. Na ebité bandeko ba benga ki ke balobela. Maman mabe va même ba misu ba komaki oh non collection sous maman te bona yebete ceux qui ke bazana ba problème na bango moko to makambo bazolo ba yebisa nya eza ya lokuta to ba fonda ki to eza ya solote donc nazo ça c'est musala nanga tema ke umelming prochainement na bando bazo benga biso otanga pe ba kombo donc ceux qui vraiment que ezali fondé eza ya lokuta boye ba ke lifelo ezali esengeli to banga nzambe les bibles zo ba ke ne touchez pas à mes ouais mais ceux qui vraiment que eza pe ya lokuta nzama lola akomona bino yande na yamaki maman tema ki alika epananga bon message toujours na émission bien rien que la vérité ngana posa nanga ba question na banga nanga te maman caméra ezota la yo est-ce que nanga tu oto solo ya solo pe que papa kufa oui mbali nanga kufa ya solo oui c'est que mama balobi eza ya solo ndeni bako baki akufa en plus balobi pe kaza na AVC mais surtout le AVC à partout bon AVC ga na mbali nanga hein ba AVC ça partout na poto ba AVC zaliti mutu musu pe a bon c'est pas sambela na été AVC c'est bata AVC akufi siko AVC salini eza rapport ni AVC na mbali nanga on dirait que le papa est un naturel téméraire papa kufa liwa na eza non nande bano balobi que non ma pasteur la kanisi so ina kolo ba mama ba vandi mobali nanga avanda kianda ka mama azoki ton et puis moi nanga brana meti ya kufi na maboko na ye alati chemise ya pembe yezo zo soya papa na lobaki na lingaki ye na ko bisa pe na ko sambusa ete kwa kufi non na lingaki ye na motema na ngai eliwa mpe kaboli biso na kati ya maladi na ye na lingaki ye tant nga zuba na papa zaza ki na AVC déjà azana na on déjà na AVC déjà o mende ko wana o que na bite tant abenga na lobi on dit que papa ya ko AVC tant beaucoup tane non papa déjà za ki na AVC ah bon pourtant na sala ki AVC nga za ki na poto mettons on a ye déjà kutu je nazo benga na solo na ye na kuta sœur mo pembe na ye alobi nanga na tuni pesa nga ya lobi yo nani atangi kombo ye azalaki akolala basengi telefone na papa sayete ba pasenga ye etant ayibaki muta molimo azalaki pe komona soki ayebaki kenaki na bakisi peut-être surtout kamwana ki avant to balana ah bon waki oui azalaki prophète azalaki prophète pasteur OK azalaki prophète azalaki pe komona asengaki obondileki naki na bana nanga milimo etant on ayebisaki pe bango bazaki touché
pour nga nasenga pe mbongo te nakasala ka pete le musana sala eza yango yo et qui na ba na mso mbi dans les États-Unis ba waki mo ba mbongo no ba ki na ba France ba waki mo ba mbongo to tindaki pour na traitement ya papa ti aye ko bima l'hôpital nga na ye to sa mariage mbala zo ko hotel matin. Ah bon? Mais quand na linga ki ye na ndima ki ndenga zalaki na linga ki ndenga zalaki et tout ça la kabave na misu ya Nzambe na ko changer en côté babaki na ko changer te na ko abandonner na pas cité na souffrance cité maman na zawana nazo ki soin na ye na bakisi soki bande kone pe bazali bazolanda babenga ngati lelo soki ngana bomaki ndeko na bango bako linganga te mi balinganga ti lelo po bayebi komana memaki fardeau ndeko na bango tinde to kabwana ki na ye ndenga kufaki. Mais ce que tu as bango, il a problème parce que tu as Job parce que Job a fait la kibana, nyonso et besoin si la ki. Tu as mukakisi. Tu as David et Azaki mukakisi parce que moi na Jonathan kufagi pour la bokonzi na ye ato moi na lota na ye kufa kota kimbeli nda kwa David to ko bengango. Batu mususu kat na biso bazalo kola baninga ya Job. Et tant que nous passé na ba épreuve na wana passe mais bango bazo tiola bango bazo seka mais épreuve si la tizati lelo ils en a battu musu ba passer ba épreuve te ba simbaki c'est normal mais a battu musu suti lelo bazo passer na ba épreuve azo sambela azangi pe chemise azo sambela azangi pe veste ako sambela so na mboko kufuta ndako te bazali bazo passer ngo me balinka nkolo bavandi kana sankolo malgré passe bavandi kaka. Donc ceux qui vont le gloire au Seigneur, mais au déranger ngate et au kanga pe mon côté et au pexanga pe de usai dans Zambie si la mai kulu sunanga na zoki nango ceux qui le kutinga na nzela na tombo abinaki. On va pas que aux capable te à repexer Nzambe en molimo ya c'est ça parce que lui ouais est comme na mutonyoso ceux qui Yesu à part Yesu mwana na Nzambe le kola dindaki na mabele et qui est lembo qui est trop takuna. Kaye muto c'est quoi qui de mabele boya qui est mais batu nyo surtout bazana moyi ozala mutanganga kisi ozalo sambela ko kodina na mabele ngape na kodina na mabele yobe kodina na mabele so kinga na kufi na yebisa abana nanga na yebisa abana nga mulimo buka ndokite nzami mutazwinga na lobango ti lelo mukona ko kufa buka mutu ndokite. Et pourquoi assurance on ko pour ça les assurance parce que nzama loba nanga o nga na ko loba na yote parce que toyoka pe ke bando ki balia mama pasteur balia basa ina Nzambe kasi soki balia mama pasteur balia basa nzambe parce que basa ba fongoli ba porte ba vie na bango faut mutakota ndoki fa kota fali ayo yo eremo ko za la tête de Paul Nabi bazolo ba que nous bronchons tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Non et ko za la papa mais que mabe na bogo sa yande na zo ça c'est que ya na ba mabe moi ba na ko ça wanda ko za ngate mais la senga vraiment mingi naza na se ngulu ya Nzambe soki mabe zo ya abatelanga be ko za ngate faisait la kaka mais la senga mi na sangolu ndenge Nzamba zolo ba David selon mon cœur David a pu ça la mabe mais Nzamba linga ki David mingi parce que David ayebaki sekele moko ya kozonga pa ya Nzambe soka sali mabe azo garda ngote azongi mbala moko donc alakisi motema na Nzambe abi papa na kokite na yokisi o passe na yokisi molimo na yo passe sala nga susungulu ya lobby donc ngape na sala rango tanso na kotomoka na mwana na kotomoka pe na mwana nga molimo tanso pe na siliki po na silikaka po na zape mutu mais tanso na kena kozonga na sangulu ya Nzambe papa yokela nga ba na siliki na yokisi molimo na yo passe na sali la rango yango na lobaka na za assure mo na kufa ndokite mdalenga nganga pete nazana se angulu soka kozonga na kimobange za ye soko ba kozonga sikoyo ezaka ko dépendre na ye na pesa ba na assurance batungisa bate po liwa eza ya mutu nyo sto lekila wana vous êtes trop sûr na Nzambe vous êtes sûr na ye pona ye makambo asala pona nga vraiment oui asala pona nga na même na Allemagne avanda ba mindele ba yebi bandima kondima le sambo ya ba noir te mianga bandima kango pona zolo na bango pezo kokisama nous assure na Nzambe rali yake mingi opesaka ba exemple na pesi yo question bo pesika ba exemple ozola ka ba exemple mon na Bible ya ba homme de Dieu ba David
mais avec l'homme selon l'éternel, le cœur de l'éternel. Par exemple, on a aujourd'hui personne n'anga mon. Et pourquoi pas qu'on copie cet exemple mon net qui va opé babanana nzambe basu qui m'a bé. Exemple il y a serviteur net et serviteur il y a Élisée Géasi. Abanaki na nzambe ayo kosuka bungi nzela. Par exemple c'est dans la Bible. Ce qui Géasi abunga kinzela pour na kozanga botosa. Ce qui osala papa molimo na yo, osala maman molimo na yo, alobi no kende sala oyo, faut sala oyo atindio. Yo balobi na yo kende sala beaucoup de l'autre yo que faut le kana. Yo pourquoi pesa moi exemple on net ngai. Boy na boy. On me pesa exemple wana. Yo zo pesa ba sala nzambo batambola ki mabe après baza toujours na nzela nzambe nzambe ba homme selon le cœur de l'Éternel. Tout le monde a qui paie la Bible nzambe yo mo so tan histoire ya roi Saoul. Roi Saoul atika jamais ko luka bokonzi na Israël. Roi Saoul nzambe mutapona ki soit ya nzambe. Mais na suka nzambe azo ya yebisa David je regrette d'avoir roi Saoul les ala qui peuple d'Israël. Le roi Saoul est qui peuple ba ki na posa mokonzi. Mais nzambe mutatina ki Saoul a kenko wembre yo c'est ça. Peuple mais nzambe mutatina ki nazo ya malembe. Roi Saoul les ala qui n'a pensé en Zambie. Les ala qui n'a pensé à peuple. Maintenant mutu achaki nzambe ayo je regrette d'avoir établi Saoul. Ouais le ko la peuple ba ki na mutungisi mingi pa na nzambe ya nzambe ba ki na besoin ya mokonzi. Nzambe alobi na Samuel prophète habite Samuel. Zoma futa keno sopila Saoul. Mais Saoul a qui motocité azaki teti mutu makasi nzambe batio mafuta balobi na yo kende sala boyoko boezelanga na ya yo lobi na zo banga Goliath kuna batule batelemi na zo banga babeli yo banga koma so yo zana nzambe obanga koma obanga te pour nzambe ti vraiment faut affronter. Faut affronter, faut beka pour sa mire. Celui qui est en est plus fort que celui qui est. Amen. OK. Maman, comme la soirée émission malé mais maman sensi oye na Congo, je crois que bandeko ba question est na poser maman répondre. Programme no ezani na Kinshasa. Programme monsieur Zali chaque année to kende mbandaka. Les orphelins, hormis leur contenu remis aux encadreurs des différents centres, ont reçu des mains de la prophétesse Kimbangu et de la ministre Minietaka des jus, biscuits, bonbons et tout ce qui est bon pour les enfants. C'est de la joie qui est lue dans leur visage. Les veuves ont été dotées chacune d'une pièce de pain, riz, haricots, sel, savon, sucre pour ne citer que cela. Un geste qui est allé droit au cœur des bénéficiaires qui se sont exprimés par des danses qui de joie et consort. nakumisi liboso nzambe pe mama kibango merci nzambe abakisele mikolo soki biso tu tozali tokokutana lisusu nana kaka merci no asali mpona biso mpona lisolo mama kimbango na bamama nyonso bayaki opesa bino lobabazelisa biso baza bituka bajwa bakumisa nzambe ndenge nzambe alakisa biso depuis 2010 tokende ida bana bitike baza kuna donc le les fardeau oyo nzambe apesa biso même toza na mingi te mais toza obligé ya kosala oyo nzambe aloba leso totika apoto toyena kisasa tokoti na mbandaka tokosola maya ebale tovoye na banzinzi na bangungi po tolinga nzambe et puis tozwaka pe lisungi ya bato te ezaka ya biso bana sycomore tona ba mindele te basunga biso lemso to sala ki ONG po to zaka ba intérêt to na intérêt te kutu biso to bimisa yango to soki nemba na kasiko donc oyena biso ba bilili bon bilili ezoya comment on a musala vraiment que pena au sana na Équateur tant to ya na bilili. OK bando bazola na biso maman tu as été à l'aise ça va? Non, naza vraiment à l'aise. Na kimia mon ba question peut déranger te na ngaka na ba vérité. Ba question déranger ngate parce que Bible zolo ba Aisha lobi na tiki bino ba na bitikete na otinde la bino molubo so na tiki bino kimia o mokile opiate. So ina ki na kimia mokile na za déranger. Le quoi naza na kimia Yesu pisinga pe le quoi na mutameli ma malili. En tout cas. Merci beaucoup maman. C'est la non parce que
Obanga na ote o affrontera no lo ba bien. Te na banga te. Na banga ka Yesu. Mais na respect na bato. Merci beaucoup Bama Sansi. Te poser ma question que tu vois qui je crois bien que tu as vérité na maman prophétesse Sassi Kimbangu donc liwa et la nango et coopérer la ngai coopérer là mais ce qui est très important dans la vie na biso Seigneur to banga nzambe tu dois te poser la question de pouvoir savoir est-ce que nazo sala j'ai fait ce que l'Éternel attend de moi de faire ici sur la terre. C'est la seule question que le Seigneur que toi s'est posé chaque jour bien aimé dans le Seigneur. Tout est vanité de vanité. En réalité à l'homme c'est l'esprit. Esprit en les akatino. Nous allons récupérer l'esprit en ces jours-là que tu seras appelé cadavre. Mais après la mort, au Kozarawa, puis bien aimé dans le Seigneur. Mais tout maman, tu aussi sa émission boyete, rien que la vérité, étant que vous avez maman prophétesse, ma caméra qui bonne zambé à toi, à Nakin, tous appelés des canisno, maman, ça c'est Kimbangu, tout à comme on a des comoko, à l'état qui est pas pasteur, mon agneau pasteur Kabundu Alessa, Ndeko Gimoleka, ex-grand magicien. Après ce témoignage, n'a été Nzama Bongo d'ici à commis chrétien, mais on n'a pas compris. À Zongednia sur la micro na Kolobake, délivrance et choix qui Allah n'a délivré. Et tant que vous avez dit Moussa est un servant de l'Éternel, et l'eau qu'on nous parle par rapport à la situation et par rapport à la personne, deuxième question nako loba penza ngabela loba pisa ma batute eza makamisa na code Christ na loba tembe na opesa kaka pona ko sukisa de kamo ya Gimoleka na pasteur Walesa vérité za nako na lingami ko lola ma batute pe ko juger ponga ba juger ngate mais nako pesa idée pensée ndenge les délivrance et puis ndenge parole et lobby Bible lobby ce qui moi na moto akangoli moto abiki réellement azui de commis libre donc ezoloba soki nzambe akangoli bomo ya moto wana abiki siko fu ko juste bosanaka tango obiki na délivrance il faut battre la paix délivrance na yo ah bon pour milimo wale bimi evandi quelque part les autres là ceux qui vide mogali bakota siko soki moto wana a fongoli porte milimo wana ekozonga sous plus que les caliboso na vie à bon moto parce que les soirées de délivrance non et qu'on chouette délivrance c'est quoi qu'on chouette non et qu'on chouette ah bon et qu'on chouette il y a les autres dépendent de la moto à jouer délivrance tant monsieur monte à fongoli porte oui pour mon na zonga les sous fallait les choix katé les choix ngana zolo bango na ndenge makomi lobby mais nazolo bango te pona papa Walesa to pona papa Moleka parce que pour le moment les Kambozali et les Kambuya alliance et modus tout en alliance on zamba sala kinaye ba personne sur bazali awa ba benga mpendenge mote a misumi ngata la alliance oya sala kana moto mais oyo bengi délivrance ko chouette non ne ko chouette ndaba choix raté ah bon oh ndaba choix je vais choix mais il y a des qui jouent non ndaba chouette action chouette ndaba ko chouette et ko dépendre ndenga ju délivrance naye bi porte fungwam wana ko yeba te pour yo muta fungoli porte te wana ko yeba te ko yeba te mais yo suika wana na suki wana ngana solo bango selon les écritures na bas oui selon maloba nzambe et puis na basali nyonso e mokili mobimba o ba pasaka bato ba délivrance oko sala te ke échouer c'est le ko la basali opération ya minganga batiki ciseaux na kati na coton te yesu masi atika ka ciseaux na kati te soka sali osolo vraiment ya bien toute sans cicatrice et go chouette et chouette nini parce que ba ba chouette parce que ba docteur ba ko bosana tomoni mi na poto batiki ba ciseaux na kati bosana ba kangi ba tongi après mutu passe ba fungula boni ke batika ki ciseaux donc échouer côté wana mais nzamba chouette raté yesu chouette raté délivrance ko ko échouer te ko chouette le wana kosi bon a évité. Ok maman, deuxième question pour vous Bakissa. Oui. Deuxième fois, nous décoisons avec cette émission pour qu'on va passer à l'enseignement des filles, Baraka Mugisha, tu as délivré, mais nous décoisons le biga qui est Baraka Mugisha dans l'église, au pasteur Aboko Yame, pasteur qui met délivrance naïe. Et là on y est au bon papa, na rolo bate, na loba ki awa, zamatala alliance papa. Batu stobenga minde mote. Izana batu msusu nzambe asali bango lokola ba flèche, le konga.
hein nzambe asali moto lokola likonga abwaki na mboka molili wa benda bato bazakuna babima de bato misu bazala kwa likonga to koti kuno kufi do yali kamba alliance de nazolo bango bible mutelobi nzambe asali bato misu ka ba flèche donc abengi yo asala na yo alliance masali lokola flèche akobwaka yo okota kuna po bimiso bazakuna mais soki nzambe asali lokola flèche te papa yo okota kuna pour nani sala nzambe abengi yo ti sala ya bengeli yo koki na yo capacité wana so koki na ngoto osala ko pona nini so ko fate pardon lingolo bani ozo bana ba code trop mama lingolo bani yes ba ko fongola biso bon na moment yes te ke oye c'est biso na ba proverbe mais yes pas na ba disciple mais ba fongo ba proverbe ngasko na zani ke disciple ko fongola ko proverbe otro lo ba na mama olobine ezo kota te na caméra te na lobi kasi na lobi eli ka mo alliance nazongeli lisusu nalobi surtout quand on lobi que ceux qui nzama mabenyo to ya ko miko tsende disco partout wana na ningo fongola oui justement nalobi boye nzambe abengi basali mususu asala bango lokola flèche lokola likonga soko azobwaka likonga na mboka molili parce que ezana batu na yo baza kuna fu babima mais soko bakobima na nzela na yo donc eso alliance na yo eza bongo oza likonga ya kobimisaka bato bakangami na molili siko soki nzambe abengi lokola likonga te kokota te parce que okokufa wanda na yo zelaka o nzambe abengeli yo soki okoteya na babalabala tobongola mitema tosobongolaka mitema suka lokola na kobongola bisa mitema koma kokuma te koma flèche parce que okufa flèche wana elingi election délivrance flèche elingi olakisa kasi loboko ya nzambe eza na yo ti parce que nzambe abengi bato mosusu nzambe abengaki Moïse po alibere peuple na ye abina Moïse na loboko nosala na nini osala na nzete donc ayebaki eloko nini osala na nzete wana siko ntango Moïse akomi pembeni ya mai ndenge asolaki na nzambe nzambe alobi na Moïse telema wana siko botonga batante bavanda wana bavandaki pembeni ya mai parce que nzambe ayebaki na nzela ya Moïse na nzete akokabola mai siko bato misusu baza na nzete te siko yino okabula mai mpona nini odindo okufa. Ah bon? Ah oui. Nous te bêtons de cela Bible maman pour nous ressourcer ça. Nzamba yebaki pourquoi bengaki Moïse et l'on a ça à Moïse. D'accord baki ça? Toujours peka na Bible yo za na Ancien Testament toke na Nouveau Testament. Motinde Jésus pour les 12 disciples. A poni bon. Ayeko pour Judas. Ko nzamba pour que Judas ayebaki l'on a ça na Judas. Bon na kokolo bango ta nzamba zo benga biso to ko poponza pe akobenga banganga lelo Bible lobi bato liboso ba koma bato ya suka bato suka ba koma bato liboso donc ezoloba nini ezoloba bato misusu bazomela badiamba ba koma pasteur pour ko sa royaume nzamba ko sa ndenge alingi poko eseleli ya nzambe eza ya bato te bato babudaka bato balobaka ayezala ki boy pourquoi komi boy mais nzamba alingi ezala bongo donc tant nzamba abenga ki Juda Yesu ayebaki abenga ki Juda atalaki motema Juda motema na ye mabe mais na plan ya nzambe ezalaki akufa motema mabe te na plan ya nzambe ezalaki Juda bongola motema mais Juda ye moko aboyaki na ye ko bongola motema. Mais Jésus, la prière, il y a Jean 17. Sauf les fils de la perdition. C'est que Jésus est un fils de perdition. Donc volonté non et ça dans la Bible ndenge nini eyembaki papa de ningonde asa lokola mulaki bakanga boucher kota amaité donc ye azana ye inchangeable parce que mutanyo azana asa ngona libebi ta obungati. Merci beaucoup Maman Sansi Kimbangu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Rien que la vérité. Le bonheur ya suka na bando bazo dans la biso. Les basuki zali tous les matins. Ya suka te ya bokabwani parce que na bibi ozonga na ogato. Ya bokabwani OK, ya bokabwani d'autres go les matins surtout ba oyo bazo passer na ba épreuve. Les amingi bato bazo loba mais plus total la mingi ya Nzambe, surtout li bato to ko sala Nzambe te. To kuma tanga suka to senga mi vraiment bato bako tika biso ndata to linga tanzambo na suka oyo kaka. Bible lobi makambe sala makina lot. Na Noa et ça on appelle à époque bato milité ba obika et to lingi bato moké ba bika ko na royaume les bato baso passer na ba épreuve ba lembate to ka makasi po bato baze pe belé surtout bato mingi on a lobi ke nzamba sala bango lokola likonga de ba lembate
nzambe aza otika biso te ata tozangi pantalon chemise mbongo eza te me toya su ke lobi na ntongo tomela ti ya miliki nzambe azala na bango mpe bango makasi eliki ezali vie eza nanu espoir ezali. Ne perdez jamais l'espoir, mais vers le soir, la lumière de l'éternel apparaîtra sur toi. Amen. Merci beaucoup, maman. Numéro maman, on a babengaka. Numéro on a une atio, on a commis prophétesse Sansi Kimbangu yango on a beaucoup bengaé pour continuer en contact na ba question pe na poser. Un grand merci dans l'homme du surnaturel, l'homme de Dieu, l'homme du surnaturel, montona ki bonzame apôtre Fabrice Kianga Tanzama Lola Amono, l'homme de Dieu du surnaturel. En tout cas, un grand merci PC la maman Mbote et Sikazali. Un grand merci na petit Jonathan, babien petit Jonathan, mais adam le petit Jonathan moi mukeme maye les belé derrière la caméra na bande ba assistant Kibiso et un grand merci na maman d'avoir répondu à notre invitation. Amen. Merci beaucoup maman, merci na bidon tout. Bonzambe Lola ezofuta simona onto ya bakenzama boy. To croyez ce soit bye. À 10h14, l'appareil du Congo Airways atterrit dans la ville de Mbandaka. Parmi les passagers à bord, la délégation de l'Assemblée chrétienne Sycomore de Vie d'Europe, conduite par Madame Kimbangu Sansi, prophétesse de cette assemblée. Après 46 minutes de vol Kinshasa-Mbandaka, la délégation aussitôt atterrie doit commencer par des différentes formalités administratives dans la salle d'arrivée de la régie des voies aériennes Mbandaka. Dans l'entretemps, il faut récupérer les colis avant de se diriger à l'hôtel Caribou. Tout seigneur, tout honneur, la délégation a présenté ses civilités à la ministre provinciale de la femme, famille et enfants, Mimi Taka, et profiter de l'occasion pour lui informer la quintessence de sa mission. nazalaki awa nabondela mpe na journaliste moko azali oyedecho machasa namalaka maloba oyo lelo eza batomboli lisusu nakomaka bakoba lisusu na journaliste ekotaka awa nayebisaka etelevizio atombola lisusu basala batombola po tozotambola biso moko te tozotambola ezala pambola liebe elongo nazoni eza na kati esika oyo soki bazokuta obéisse biolobi na bible elobi aosala différence na parole na asala Dieu est le Père des orphelins et Dieu des veuves. C'est en s'inspirant de ces passages bibliques que Madame prophétesse Kimbangu et sa suite effectuent la 6e mission en Mbandaka pour faire des dons à cette catégorie d'individus. Une expression de satisfaction de ces derniers exprimée par des danses et consorts. Madame Évangéline, la directrice du centre Vie Nouvelle, qui a pris la parole en premier lieu, la ministre provinciale de la femme, famille et enfants, Mimi Taka, qui a présidé l'activité, encourage cette initiative des hommes de Dieu. Merci na kozwa maloba na ngonga oyo liboso ya mama nyonso nasili komona awa namoni baleki namoni bayaya namoni bakulutu alors wana kozwa maloba na circonstance oyo réunir biso awa na nkombo ya gouvernement provincial yango etinda ngai mpe na kosenga na bino nyonso mama lokola tozali awa ngai mpe nazali mama te se oyo nazali kozongela ezali important bilenge bana lelo naleki kozali kotanga classe mama azali koya kosunga biso mpe bakoevolue bongo tolinga classe atako bato mokili bakoboya biso atako bato mokili bakosala ete tobungisa elikya na biso togarde elikya wana mpe kala oyo nzambe azali kosala mpo na biso mama amoraki elikya te yo nazongi lisusu na banza ete azali na mikolo nazali na pinzoli na miso me alobi mpona mosala na nzambe ngai na kokende liboso yango nga mpe nasengi na bino kobwaka elikya te ayebi biso ayebi mpe mokili oyo malamu tala kosukisa na nga maloba oyo bapesi ngai biso tozali kobenda ngonga esili mpenza ezali mokuse
merci puisque Madame Kimbangu, cette prophétesse qui vient de perdre son époux, est toujours à l'œuvre de l'Éternel, car celui-ci se préoccupe surtout des veuves et orphelins. Amen. Mais si vous avez parce que nous avons qui n'a pas alors nous avons kende kosonga libota nanga kosonga opamboli bango tokosonga lisusu parce que nzambe ande apambola moto nyonso oyo atie nani libuta moko na biloko eye yokolo bango nzambe akosala yango mpo akoyoka yo mpo atiaka matoi na bino mpe alingaka bino mingi sila biso nzembo moko kuna tokotonga yango kuna biso likolo topambola bato nyonso oyo touti na Europe nzambe alora kokisama yo tobondela likolo maboko na basobolelaka na bango na mbongo na bango moko bakozala na bénéfice te mpo topesa bango me nzambe likolo ata na bango apambola bango na baoyo baye te esika bango bakutani na biso na esika oyo tobandi kobondela kosala iloba te tobondela chaque matin na libondeli ya motobokola yo wana bato bakomamela yo na basobolelaka Merci ma cri de joie. Merci ma cri de joie. Sikona moni tangu sasa kusana. Onze pasa na kazambe ya tangu. Leo kwa kuna baku. Kwa pasa mo ibini. Amen. Amen. Kuna mwana bisho ministra wa. Tokosana mustari ngo nai. For you, in the presence of God. Allô? Allô?
Kaka komona yeso yango bapesa na ngale likona pelelelo Jésus akaroka na yezamile welela Yesu kelanga mabe yango nasalile sombe bazala makimia te bamona maiteo na batinda na baeshue Bye.
Les orphelins, hormis leur contenu remis aux encadreurs des différents centres, ont reçu des mains de la prophétesse Kimbangu et de la ministre Minietaka des joues, biscuits, bonbons et tout ce qui est bon pour les enfants. C'est de la joie qui est lu dans leur visage. Les veuves ont été dotées chacune d'une pièce d'épargne, riz, haricots, sel, savon, sucre, pour ne citer que cela. Un geste qui est allé droit au cœur des bénéficiaires qui se sont exprimés par des danses qui de joie et consort. Mama ibango merci nzamba abakisele mikolo soki biso tu tozali tokokutana lisusu elina kaka merci no asali mpona biso mpona lisolo mama Kimbangu na bamama nyonso bayaki opesa bino bazelisa biso baza bituka bajwa bakumisa nzambe akumisa bango bajwa bakoka kosalisa biso mbasi mabaya mbala na mbala